Voilà, bonjour, bonjour partout. Ici Kaizami Bino, donc Ngande Konabino, Blaise Père Double. Na cadre ya masolo na biso to betaka na page site compte YouTube na biso to solo la poto bongisa. Donc voilà, na encore une fois pour na solo la kaka. Donc ndebo yebinga la bimaka mingi mingi te. Ce qui moi si je m'aurais allé donc on a na lombango comme ça to beta to partager donc voilà sujet ya lelo ezali donc eza na moi biteni donc pour na banda d'abord na ko remercier yo du temps ya ko yambanga na na télévision na yo na smartphone na yo voilà donc na ordinateur na yo pour yo kanga vraiment merci. Et bon m'enquêter na ko s'abonner na compte YouTube na bino o ezali ya to solo la po to bongisa. Alors to ko banana no na sujet oyo vraiment na tali na yoki na vérifier ezo sala pasi ezo sala nga pasi ezo sala pasi donc ezo sala peuple congolais en général pasi na makambo tozo mona eza koleka na entre bandeko na biso ya Katanga na bandeko na biso ya Baluba. Vraiment makambo bandeko na ngai ngana tali vraiment na mituni je ne sais pas ceux qui vraiment ba congolais vraiment donc bon vraiment ils ont mawa comment na ke donc bandeko balubo bazana na Katanga comment bazali déjà ba mort déjà ezali donc c'est le ba radio internationaux toujours déjà bazo kufa bandeko na so ba Katanga bazo bandeko na so baluba ba déplacer déjà donc trouble ekoti. Alors pour la koye bisaka bandeko na ngai ya bakatange bandeko na nga baluba oyo bozola na tango boy bango bien que pays na biso toza ndenge na lobaka na sérieux problème oyo ya mali chance tozwa to yamba Hippolyte Kanambe na mboka na biso lolengo avandi ye mutu azalaki na eloko te aye na mboka na biso akomi na makoki oyo azana ngo lelo mais monnaie oyo azofuta biso lelo nde baloba monnaie de singe azofuta biso nini koboma ko massacrer vraiment na kosenga même na bandeko bakozwa na temps ya kotala vidéo soki vraiment bokoki ko partager vidéo soki na mawana nzambe ba autorité ya mboka wana bato ba travailler na kabilo ya bako mona ngo surtout ba baza ba congolais vraiment toza ko interpeller conscience na bango dikolo ya mbongo likolo ya ba euro likolo ya ba dollar likolo ya bomengo ya mokili oyo tokotika yango biso nyonso tu na mokili batata ba mama ba éminent professeur ya université bato mayele botangi bo permettre que ça genuer devant Hippolyte Kanambe o bobenga Joseph Kabila afin pour se comploter babo mambo na babo ma peuple na bino pona ko gagner ba bien ya mokili oyo. Ba mingi ne bozana j'espère bozana ba basi na bino ba kenda ka église bana na bino musubi ba kenda ba église est-ce que ba maté ya nzambe même boyo na ba télévision vraiment été ya bino te bandeko na ngai bozo ndimaka mutu mo avana na mboka na bino bozo su bolingi ya zala wana mais bolingi bona exterminer bino franchement bolingi kaka azoboma na ye kaka ye il fait que koboma. C'est pour de esa vida à koti aye la kamona sapo a koti na ba Congo esa leka na bandundu ameki na ba vache tellement to telemele mo misu ba yoki soni azana mawate du fait que déjà ya kozangi sabatu misala batu bazo kufa na banzala ya kozangi sabatu ba médicaments ya ba hôpitaux ya bien zate batu déjà bazo kufa bandeko nanga à cause kaka Hippolyte Kanambe bino bozo travailler na botala à cause ya mutu moko. Combien de millions de morts, s'il vous plaît, bandeko nanga, bozala quand même bateau. Et ça mboka na bino. Histoire nini bokotika na bana na bino. Parce que ce bino bozo landa pouvoir, c'est juste pour na bozo luka ke bozala na ba bien ya mokilo. Mais boye ba ke devant bino, il y a la mort aussi. Devant bino, chaque humain est appelé un jour à disparaître. Alors, histoire nini bokotika. Mokili ko kanisela bino nini mémoire na tant tozotala na bana na bino na mémoire na bino bana na bino ba ko retenir nini pa bozo sombela bango lelo ba Mercedes ba compte ba société mais ba ko zala ba ko vivre comment
est-ce que bako bima pe na miso bato baza la fière ya olobaki papa na ngai ezalaki songolo papa na ngai ezalaki mende papa na ngai ezalaki Cheo Kitundu est-ce que bana na bazala na fière ke babenga Cheo Kitundu mwana wana bazala fière babenga ye mwana ya Zoé soki ya nani vraiment Kanambe s'il vous plaît Kanambe okobomo ba congolais tikon batikeli omboka baneni soto sali olingi na yo bisote olinga ko bomba mais tout ça bandeko na yo ba africain Kanambe même si boza ba nilotiki tout ça mais boza ba noir lokola biso mais biso na bino ti wapi vraiment bandeko na bomeka ko kabola vidéo oyo ce que koma partir de YouTube mutu to za na accès nango s'il vous plaît makamoto ko mona la Congo vraiment banda mokile banda na misale mate banda mokili do mutu tout inconscient mutu tout akangi conscience na ye de ba conscience na biso et comme donc bloqué fermé donc état d'avion donc to babenga ngo soki nini wana babenga ngoni mode d'avion plutôt ba conscience na biso comme mode d'avion do to lingi susu ko comprendre te bandeko to teki mboka to kabi mboka to ya même pas ba opposant politique to mona ba teki mboka bango to ba koti sima ya FCCO ba sali wana tala ndenge Congo zo kende tala ndenge à cause ya mutoyo ba katange na baluba a créer biso to yebi na biso conflit wana za fabriqué comme d'habitude nenga mesana lokola yemo kaza ko se piéger ayebi le wasala te communauté internationale eza ko talela ye que il faut à déposer à tika pouvoir alors pour na koluka ko sala ba magui na ya sala wana a créer conflit wana alors peuple pe na ko condamner na peuple te parce que na yebi que boza mirte face ya bato batanga bato mayele boye po ba manipuler déjà peuple o na za mirte peuple a juste civisme te peuple o vraiment mutu na ye ba travailler mo troté et ça moi passe politicien tout ya mokili même ata na Europa a capable à manipuler les peuples mutu atanga mingi pona manipuler yo donc nenga to mona ba passer mususu ba manipuler ba ndimi donc mutu azala mayele pona manipuler mutu azala moi mayele muke et ça na facile donc senga kasiko yango moni balobi ke bato batanga mingi balobi ke bata science baloba ke une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pourquoi balobango? Ce qui muto tangi mayele mais bon moto na yo ezate donc dégâts. Vraiment ba ndeko nanga o bozala katanga. Ce qui bomo na vidéo s'il vous plaît Kasaye Katangé toza ba congolais bo arrêter ikamo boza ko sala. Toza na assez de problèmes. Trop de problèmes to yebinde to s'en sortir té. Donc calcul nenge komi a donc makamba Congo donc mutuana donc ce qui n'a tché via ya Kanambe na dame donc azo lia ba point donc nde baloba ko koti dame donc ya koti dame ce qui 6 fois azo lia biso ba point ba piéger biso na façon tout parce que comme biso ba congolais peuple to ça na problème té ndenga même ata ba négocier to loba ki peuple a tellement peuple ça na problème té peuple ça la radio ta leadership. Ce qui leadership ya solo ezatene dans la relation na leadership ya solo te to za la batu moko boyo ba ya na bango bazota la bana na bango na basi na bango bazota la bango ba villa na bango bomengo na bango donc congolais de to vivaka pour la communauté te congolais to vivaka na biso pour na yo na bana na yo na makambu na yo entourage na yo bo lia bo sala ba photo bo kende ba vacances donc biso to vivaka individuellement. Donc, vivre à tes communautés, ça l'a bien, ou ça a quelque chose, en fait, que le peuple na yo, bah, ça l'a un jour reconnaissant na yo, té, opposition même. Bah, on va dans le pouvoir, donc, on dirait, tout le monde est ennemi na bango. On dirait, donc, bah, net, donc, ce qu'on va chasser, quand on va dans le groupe de chasseurs, ce qu'on biso, ce qu'on bah, congolais, bah, peuple, là, biso, ce qu'on va nyama, bah, antilope, bah, lièvre, bah, chèvre, bah, mouton, tout ça, donc, hein, banyama na zamba do babomaka donc chasser ça côté na zamba donc za pona boma donc ndenge biso toze pa Kanambe aso gouverner na ye ba bisoté aye on a pona exterminer biso mandat oyo botala ba mandat to bopesa ye combien de morts mais tant bozo luka sous bopesa ye sous mandat oyo boye bi conséquences nango mais lui il est là pour tuer akoboma na ye kaka akoboma déjà le quoi bozo bakisela ka bozo pesa opportunité ya koboma peuple na bino
bozo pesa une opportunité il y a ko vider peuple bon le ce peuple moi sili parce que quand tu as mon vraiment bateau botangi na Congo na même na ba posana na zo comprendre si réellement vraiment ba mituna bina ngosuki ka ba kisio aussi mbato ndeni. Bon, imaginez-vous, bon, vous avez le boko, boké bino tout na ba MLC ba tout boké ce qui na ba FCC na bino wa. Bo PC sous mandat. Parce que ça a réussi que son mandat c'est-à-dire c'est fini quand même à Kolongo ka les sous-souté na Congo a kokufa ne wana comme roi. Donc roi moko masqué, donc comme roi moko masqué. Alors, bon et conséquences, tant que yazo luka vider peuple na bino. Alors, so na bino kozalande parce que ba Rwandais bit na bango ezali ba envahir Congo. Alors, bino pe boza ba Congolais, boza ba Rwandais te. Boza ba Congolais. Bon, so ka ba réussi kuna bango ba envahir Congo. Alors, so na bino, ba intellectuel Rwandais la bango o batindi passer par là. Ba kozonga ko occuper ba poste na bino ba kotila tila bino ba poser beaucoup vidéo. Et ça le la bino mo bozo e batte. Donc mutu ozo boko la lem sous nguma na kata ndako. Yozo liesa ngumo so batay nguma ngozo ke mukiozo liesa yozo poza na ketanga ngoma munene njoko la la pongi a matala mbeto no a omelayo de yomo poza no conscience so boko la nguma na ndako no vraiment bino tu bo vandi wana na ebite ba congolais so yimi tu na bino wana be mala kati kuna na ebite so bo pasa ka ndenge nini so bo rezona ka ndenge kana mango donga komi lokola roi nzambe donc to yoka ku tota nungu te mutu moko te boye a se banda wana mutu moko ta se révolter contre mutu moko ta la contre ba mende ba bo chap bo bino tout bo se rallier si mana infidélité donc oh là là mais boye ba ngo bozo sala mokilo eza nzambe a mutu akanisaka mutu apiejaka mais le basuka ezalaka pa oya kela biso à moins que a existé te. Mais ceux qui existent, donc, boye barango, tout bozo sala wana, un jour, et au futa. Un jour, bo futa. Ba o bazalaka na badondo, lelo ba komo lela. Ba o bazalaka na tanga mobutu wana ba nyokola ka bat. Ba e baka tuke mokile ko tourner. Ba ka sala bazo sala biso mabe, mais lelo biso na bango tozo lela. Lelo biso na bango tozo lela. Alors mboka na yo ko yiko teka mote. Bego ko tinda jamais ba katanga ba na bo makasaye bo maniganse kajo si bakambo ba sala ngoza ba wande ba kotina kati esaka ba tindi quelque congolais ba maniganse ba sali ba piège na bango ba monter ba scénario na bango ale ba injecter venin na bango ale ba bandi ko bomana peuple ayebine lo ko monter ba bando bomana tozo mona ngo déjà wa na ba net déjà ba photo ndenge ba bazo bomana mais zo sala passe. Alors, biso bandeko to la diaspora, s'il vous plaît, to benga même bandeko, so la bandeko ba katanga to benga, to pekisa bango, to ebisa bango batika makambo ba to sala wana congolais to sa peuple moko to ko bomana pona nini. Ba ebisa bango mututu a téléphoner, a benga to ebisa bango ke bo arrêter makambo bozo linga ko sala wana ezali piège ba piéger bino. Na Hippolyte Kanambe la Kabili wana bazo luka ba kima ba élection na bango mon oyo bazo e basunde ba osala te to ebi l'élection so bo sali bino ka bo gagner kasi bo sala ngo bo gagner bo so bino bo bat bo banga te bo sala na bino bo gagner mboka ngo bino bo kila ngo ya bino bo sala ngo bo gagner vraiment ndenga eloko na so ko insister ba ndeko diaspora bo meka ko panza vidéo ko loba ko panza ba message ke bandeko bazali na katanga batika ko boma bandeko baluba batika makambo bazo sala wana. Donc to arrêter conflit wana to arrêter ça faux conflit moko fabriqué de toutes pièces créé par Hippolyte Kanambe la Kabili ba créé yango pona ko luka be échappatoire que voilà ceux qui désolé dans la mboka et be élection ko sala te be élection yemo ko ayebelo ko sala te la mboka omoni. Olukarango papa, aussi lisango. Voilà, nega to lubaka. Alors, là, mususu, sengi bandeko nanga, to sola na bino, ezali sikoyo makambo tozo mona ya komba na diaspora, s'il vous plaît, na taliba vidéo bandeko nanga. Donc, na éviter. Bazo manipuler na Congo, na mboka, même à la diaspora bakota. Ba créa bazo manipuler de congolais to la biso to comme na zo kicker wana ba beta wana tout ça donc manipulable peuple moko
na ba parti politique to kangami na ba sentiment to kangami na ba église to kangami na ba makamande na ndenge to kangami na mona ki pona relater ka moi les solo na mona ki mo bande ko mususu tango ndeko sindika dokolo yaki ko sala marche na ye awawa ngana zalaki personnellement la marche wana mais comme ça na sali bande ko vraiment ba résistant ba combattant mingi ba ye na bango te mais la vidéo me fait circuler oh non syndicat voilà récupération voilà tout ça la combat pas critiquer bandika ndé tout mesana parce que et pas la biso ba congolais donc mututu a yebi trop de koyeba chez nous les congolais trop de donner to les gars boye donc trop mututu nga zo les gars donc pour na ye o ka ya yebi en wana eza bien mais so ka dit idée za la ba ya ka ba chambo na table nega ngana lo baka to solo la poto bongisa donc o cheli kambu to solo li yango après to bongisi mais ça te yo ya ko imposer ba tu idée na yo wana ndo ka sango za bien peut-être yo ne concevoir idée na yo wana o monika ke idée na yo eza bien mais mutu musu pe za pe na cerveau na ye pende musu tanga otala nga moni ba danger tout ça ne va pas mais tant ba oye biso ça ne va pas biso to linga bonté congolais donc ce ka bima na combat bima bandaka alors ye o ya lo ba yango eza ka malam donc ye mta yebi ye mutu héros national to bima ba héros mo nanu oyo na to sala eloko mo nanu te mais to bima de ba héros autant la ngacha mutu nyoto asomi mona ka ye danger nga dernier de mvuluzi nga le roi de mvuluzi nga kolo komba nga mutu na forma bango but na biso eza nini mukolo oya ozala mboka akei à ce moment là oya ozala héros a faire partie mutu wana ye wana de leader o to benga soki héros soki nde bolinga wana mais pour le moment s'il vous plaît bandeko nanga qui dit allélo bino mo moto solo to ba ki allélo mais bo sala ngo sala savoir au mona mutu so le ki otale nem su baba nde to mo mona kaka mutu to akoma ko loba na ndenga pe na zo loba ata journaliste te bande ko nanga ezaka ke mundele apesi biso moyen oyo to se communiquer o ezana ka ke to ça ko se communiquer rien à voir na journalisme ni chroniqueur ni journaliste ta mundele apesi nga parti à GSM nanga na ko bimisa li loba nanga monde yo kanga na bimisi na na YouTube ça te que au commerce ça te que chroniqueur ça te que journaliste rien à voir ça ka partage d'idées tout solo na biso alors le roi maso to koma bongo alors mutu to ko mona soka leki kaka boya koma ko zoba idée na ko leka ko loba ya baninga ni soto ko mabe ba éloge yo mo zo loba mais au mona yo mo zo ça kit de personnalité ya yo moko nga bo muso so mona ka ninga loba ka boye ce mi mona de zo koma suki Jackson soko bi koma suki nani yo mo yebi ka ngo mi koma mais kana mbazo boma ya ngwane bandi susu wana bakatange na baluba mais yo kaka soko lekeli biso na YouTube yo spécial alors bandeko nanga ndeko to luba kaka to moni makamande ko sindika to ko la sali bandeko nanga eloko na ya loba to ba ko se soutenir tango to so mona mutu abimi na initiative biso tout nena lobaka dénominateur na biso commun ezalaka ko sauver Congo ko libérer Congo alors mutu tout oya boya na idée celui to teseka idée na eza bonne pour na ko chasser Hippolyte Kanambe alors yo pe oyo ozalaka pe na idée ya ko chasser Hippolyte Kanambe na Kabili wana tout na pouvoir wana esengeli ko se soutenir pour na to pousser ndeko wana donc to so luka ba puis ces allées belé to so tâtonner nde balobaka tout chemin mène à Rome to so luka biso to koma na Rome Rome ngoza nini Kabila atikela biso mboka alors mais ekamusanga soki ndeko mususu aye na initiative ya luka ko bengana Kanambe mais komona kaka bandeko na biso mususu ndeka na moni nde na lobaki makambo ya syndicat de kolo bandi ko lega non récupération ngala boya kuna te ndeko nanga mais siko évidemment yo siko idée na yozani idée na yo siko ezalaka nini récupération to yebi Kanamba longa mando kité ba mais ce que to ba mando ki yo za ba possibilité o so mando kité là musu yembe no kanisa wana soki syndicat de kolo so bon so yembe za la possibilité o so mando ki amote toute stratégie ce que ça créer monter boyebité parce que tant autant ndeka zo bima boy to yeba ba réellement o ba policier ba bomba te ata même tout so na tiki di solo na kei même ata zo mona ke ba Félix ba Fayulu ba PC bandeko mingi mbala moko da zo tala ba publication o collabo bandeko to tika nanu makambo yo ya ko traiter ka bandeko na biso de collabo to yebi na nous réellement makambo zo le kala monde te
tant yo la mukalanda ko no vandi o fongoli ba GSM no o sololi na batu na yo pour partager ba émotion na bino tout ça alors yo leki na TV bando lo ba netio ye biezo maîtriser situation non hein makambo yo zo lo bana ba betela ko masolo mais za na bato ba vanda ka ba kutanaka omoni makambo ya Congo za lipa na kwanga te ba ndeko na nga makambo ya Congo za blague neto zo mona za blague te so to risquer pe ba bokomona pe génération leki to kufi to tiki Congo za na ngana situation donc ça na ba géant bato ba vandeli Congo za na bato ba vandeli mais ko luka délivrance à Congo do to yebi na nte alors to za vite na ko critiquer te parce que ba Rwandais oyo bazo monter biso ba stratégie ni pas au monde ba vidéo na ba bazo lo ba makam na bango wa mais biso so do lo ba to yaka ngana sepela to yaka mingi ko la musabato donc côté ya bato ko la sabato mudi Patrick ko yaka ko ba jugement wate ne musuna nazo tala wana mona oya ye afundi combattant oya ye mais ce problème ezali est beaucoup za na muté pas na biso ba congolais c'est pour ça le problème nan ndeko na yo bo traiter moi en privé tant yo ye ko exposer ngwa na net na réseaux sociaux o bitaka na réseaux sociaux mutu to zo ye ba miso mona ah na okene na ngaso ba marche kufa pona baza ba frontier aussi longtemps to bi que peuple congolais azana miauté mais so bozo ni ka problème qui est tribunal auto zo yango to panzi alors tant to yaka oya ko beta li solo na yo ya makambo sala na Congo wana ya ndeko na sali yo est-ce que tu as un solo là wana est-ce que bokanisa ka sala gani ezo décourager na ngoka battre alors bino mo bolo pe personne na hôtel matin yo mo ka la musa pas na biso to ye ba monter ba registre combattant s'il vous plaît kaka yo mo ko te ya la musa ka batu en même temps kaka yo mo susu oza ko faire endormir sous batu na mabaka no musu solo ba oyo bisi batu botelema peuple yo mo so ye oswane ba o ba telema kela balali na bango oyo susu bokabwani na wana ba o telemisa kana balali est-ce que to ye ba makambo wa alors ba policier nde toujours mona nde na lobaki ba nani ba sengi boye bango bato yo baza en face na biso kabili wana kanambe wana na groupe na ye wana ya ba collabo na ba Rwandais bazan donc bato bozo ka bango lokola tiki bato mo bazo bande bato bomona kaka chauffeur de taxi te baza ba malin ba créer ba piège ba sala ba makambu système na bango o bazo travailler wana bino bomona ba tcheli bino loko mo bo mais boyebi ba piège te baza na ba plan ebelé ba piège makambu ndeto zo mona so tali bien côté moko o mona ke muta se représenter zo lo baté mais côté moko a sali élection mais o mona ka élection mo bazo préparer wana ba BBC ba kamba ba fichier ba BBC afin que ba piéger bino ba politicien bo boycotter élection bo linga yango te bo kenditi soki bino pe bo keité boye bango façon mundele azo raisonner na ndenga dilumbe wana te ata ba musu bolo ba ode mingi baloba ke makam na biso e ko zakate mindele ba décider biso to za suna temps wana te parce yo so oli makam no ba décider biso te yo muto olobi wana kaka yo mo wana alors zwa mandoki kende ko longole oza na ba possibilité te eza lokola nde toza ba congolais na miniti o eza lokola un petit Rwanda abambi engame mobane mabele bakangi osiko kachi doto bakangi okachi wana bango baza soki 10 basangeli yo luka mayo senga pardon luka solution sinon te okokufa excès de kocha munoko wana okokufa na kachi parce que solution na biso ne toza boye to tikali nenga azoloba to tikali na biso kaka na communauté internationale na ndenge tozo lela parce que soki toza na solution musuki na toza na solution mususi na moment oyo kasi to simani mandoki bandeko nanga tokende lokwa toza na mandoki to tikali na biso kaka tozo loba la biso kaka alors yo loko ozo loba koyaka te ko décourager ka batu koyaka loba parce que tant yo zo loba na solution te ozo loba na yo muza na solution te mandoki wana yo osimbango te oza pe ata na militaire moko te alors ba oyo ka ba telemi wana to luka moyen nini to ko sala to tika ko ya ko se critiquer to tika ko ya ko luka ko créer ba haine awa ba o ba sali wana so ilelo bomoni ba même ata bemba a ke pesala to yebi réellement o e bombami wana te mais mingi da bo leki a collabo après mon na yo lobi a collabo pesa biso sur solution zo mandoki to kende o ebigu ne ba simba mandoki te oza pe na solution te ti so mbo ngo libéré te o tika no ka bongo to so le alors s'il vous plaît bandeko to comprendre to lukana ko kota pe na ba idée ya bato yo
bazo sala makambo wana pona nga nazomona soki bango bakei te nde na banda koloba mindele bazo kanisa ndenge biso tozo kanisa ya kilumbe lumbe na biso te alors mutu wana Hippolyte Kanambe akozwa raison pona koloba ke voilà baboyi élection ce baboyi élection ezate eza en faveur na ye selon ndenge constitution na ye wana ya Kabili wana basala ya charte d'occupation na bango on va aller na pouvoir parce que congolais monta bengane azali congolais monta ko inquiéter azali alors bandeko nde bakei wana pona nga stratégie ezali ke bazo kende pe ko tendre piège bino bolingaka ba Rwanda ba piéger biso ba congolais to ko piéger bango te parce que so congolais mo ko piéger lem sou Rwanda boyebi te mais ko mona boye na bo reverser na cop na ye parce que to za biloba lobeleki trop ko yo mto sala ni na ko categoriser bat ba collabo tiko solution ça na ngote yo lo bagaga donc biso ba oto lo ba to tika la kaka nako la musabato to tika ko kota pena na bakati parce que to yebi réellement makambo zo le kate parce que mundele akanga mboka la biso kleboa mboka wana bozo mona ngoza lokola ba Cameroun te Paul Biya e wana a changer constitution azo le ka ba ko lo ba ngote ba occuper yango te parce que ça Cameroun mais Congo wana bozo mona ngoza eza mboka moya osakana na ngote donc eza na ba clé ba payer belé ba vandelia bino mona ba anglais ba lo ba mama Congo parce que ma pouvoir wana bat bozo yeba te bat ba vandi so pesa ba anglais ba lo ba kate donc yo asi mutu mo ka telemi boye aza ko mate biso zo sala maka bino mo kasanga za facile eza ko ndate eza na ba géant o ba batami simalika mwana nde ba lo ba ka qui est derrière toi. Donc, nous avons derrière Kanambe, nous avons ba multinational, ba géant, ba puissant. Alors, ils ont une solution, on peut ba négonabiso bazo luka de gauche à droite. Biso ba misosu, ata biso pe ba auto ba ne koloba pe. Mais un moment peut tout temps zo ko la pe na makamoto, comme mona ke ba makamususu photo doser. Total anan. Puisqu'ata to ke na ngona ndeni to zo ke na ngwana yo nanga tout ça suna solution te. Pas solution, il y a police Kanambe a lubaki na biso ki bala la tête muta obeta za ayebi na eba congolais to za biso to lobaka na biso kaka to ya kaka ngai soki ndenge nini muta oza capable ya sala rébellion ayebi asana ite parce que ba meko sala le kamo bo to teka na ka biso na biso lokwa to lingaka to lingi makamba basi to lingi mbongo to lingi ba voiture to lingi ba villa donc to teka na biso e ko komela ye na matoyi donc ayebi biso alors si vous faites bandeko situation to ça na Congo yo senga lisanga ozana problème moko boito loba chama mai ndenge na lobaka na verre à vin on ozo mela pour muté baluka bingite pour ya na net au lobby yo so bato ozo décourager ba église catholique to ça na mais ozo mona bande ko musu ba koti déjà oh non ninge ka bo bino likamunyo to bino boyaka na ngokaka ko médiatiser makamutu ba médiatiser ka yango te isa ba makamususu pe botali bomoni boye ochango na mwa na yo ozotala na ndeni ezoleka parce que so yo sala likamu pona kaka végétarien na yo yebaka makambo to sala ngo eza ba commerce te zo sala ezali végétarien te zo sala ezali makambo ya mboka eza makambo za très sérieux parce que so to sala bolingo mboka na biso s'il vous plaît bandeko nanga to kitisa mitema ozana problème na ndeko na yo combattre résistant to mutu moko ayeso sa match so ko monika match on eza pona soutenir Kanambe ndenge ko syndicat salaki to récupération pona zwani na récupération zwani akomani botanga sali match yango siko sali mais pouvez ka ba TV filmer que non voilà batu ba congolais ba lingi Kanambe société parce que notre tika leba muta ko bengisa su marché to aganze match to zo mona su te parce que biso mo do to mi kotisi makambo belé ba quand et comme ba groupe groupe so ba sali groupe bo linga faut ba faire jouer groupe wana division ekoti ya makasi koyina ne koti ya makasi donc ennemi vraiment akoteli Congo ya kimango ennemi akoteli biso alors ba ndeko nanga ndambo to tikali o to za na ma conscience s'il vous plaît to luka ko la musabat to luka na ko changer ba stratégie mususu to takaka ba policier na biso ko taxer bango kaka ba ki collaborer mususu pe o mona ala pe collaborer musu pele musu azo jouer moins loko moko mais biso za pressé to za pressé
ba musuku tu mosengo ba musuku ba bien ba kolabo ma o mona tatanga na zo bunda pona mboka makamata ekomela bango o mona peso lembisa mutu ataka mutu elembisa pe batu bo mona o kolabo ese o yebi soki réellement ndeko na yo wana ya kolabo bo so mutu akepe meni wana bango bakota na ba parti na biso pour infiltrer biso pourquoi pas biso peut infiltrer bango est-ce que congolais ko kende ko infiltrer parce que son cas congolais au moni congolais pembeni mukuna yo mo bo bandi déjà campagne et pas na biso to ça na niveau ya ko infiltrer parce que to yebite là zoom de rapport tu bo becha on kara bo isoler na côté na biso te bikamo so ke salami to yebite nenge bemba sa be batebela da bo bimi de akola est-ce boza si bena bemba collaborer na kabila boza si vraiment nenge bazo batebele baza wana pembeni na boza si vraiment baza ba collaborateur bon c'est ba yepé infiltration de na zolo baga alors moi message na sala ki na moto partager ba ndeko nanga yango yo s'il vous plaît pays ezala déjà en danger ezo continuer ka en danger to yoka ki na bouche ya secrétaire général ya ONU ke basolola na kanambe akoloba biso to komana so ba yuma na ye to ebite so ka oloba nini soki ako longwa soki pe akoloba ki annoncer candidature officiellement soki pa ko déclarer Congo comme empire soki pa ko déclarer Congo annexation na Rwanda soki pe akoloba yeka na nzambe ka mutu o permettre mutu wana zala do yango wana donc to bondela ka mingi pona mboka na biso do to asuna solution mokote to bondela ka mingi nzambe alukela biso ba solution ba oyo bozo kota ko meka bo meka ba o pe boza kuna pona ko infiltrer bo continuer bolanda ba o ba lobaka na te likamukeka koloba bukanga minoko te o vanisa na ta munoko kimia o mela ta mai masoyo lekisa te foka obimisa makamso za la ko médiatiser te foka to médiatiser yango na bana to bandi 20 ans yango yo échec na échec pona nini stratégie politique ba mingi bozo katani to yebi politique mais to yebi politique te alors kimia za la mabota na biso to s'abonner na chaîne YouTube to partager vidéo oyo donc afin que ekomela bandeko ekomeli donc dans le baïka na bandeli donc total likambo ya katanga to l'examen boité n'attend que parce que likambo ezaki na poto nde to changer ba drapeau nde déjà héros alerte tout ça to lobela mais carré ba Congo ta bazo boma bazo sa likambo moi ba congolais biso to mona biso na to za na diaspora to mona ke to za conscient mais to nyataka na nukara mais kuna bandeko bazo sila kuna bandeko bazo boma alors to telemela bana diaspora ndeka to telemela makambo to telemela likambo wana to ibenga ba téléphone to ebisa bango botika makambo bozo sala wana parce que diaspora muteza na puissance actuellement o ezo sunga Congo to telemela bandeko oyo bazo sala ba mabe wana na katanga entre bakasayen na bakatangi to benga bandeko s'il vous plaît tia moi crédit na yo benga comment biso to bando ba publication botika makambo bozo sala wana donc merci na pesi no ba mbote donc kimeza na mabota to za na kondima to lembate to za décourager te to zongisa liti ndenge zalaka to za espoir ke tokolonga donc kana baza mutu abota mana mai na makila neti biso tokolonga ye ingeta